yango yo spaga na bino yeyo mama spaghetti na bino oyo bolingaka lelo napesi bino nyonso tu ba bonjour ba bonsoir selon moment nini bokozwa video na biso spaghetti love lelo mama spaghetti na bino aye na recette ya sika. Recette oyo eza très important pour la santé na biso. Na kabolaki expérience oyo na bato mosusu na nga moko na monike esungi nga makasi. Parce que awa na poto tozo souffrir na ba hémorroïde, mikongo pasi, makolo pasi, ba mosusu kutu bazokokati. Ba douleur na nzoto. Biso ba africain to bosala bokoko. To komaka kimundele. To lokola peuple moko perdi. Makambo ya biso moko to mona ngo mabe. Me ya baninga to sepela nango. Me nga lelo na yo pesa yo conseil. Biso to kola tant to zaki bana mike chaque semaine. Maman ya biso bazaka obaka biso. Bazupela tanga osi ba tuti boy. Basali pour bachene mo pilipes de mo mungo ba obaka bino chaque semaine. Po ba ebiki ekopeso makasi, ekopeso bo pikiliki, tango zoko kola yango mona biso ba africain tozaka na force. Mais lelo yo awa na poto bala na biso ba yebi kutu mamba obaka te, ba yebi makamba ko tongola te, bazokola ka kibudi po la nini toye na poto. Mais bikolo musu ba ne mwana te ya. Car biso ba africain toza lokola surtout biso ba congolais to sabotaka nyonso. Mais ngata on kende Kinshasa na utilizaki recette on a elibino esuninga makasi na loko kate mu Congo na sabo na gai mususu to le ba pota libo mususu ba hémorroïde se bimi ba mususu bazo kende na zongo inene ole basala matière au basala kaba au sala ba makila de ezo sala vraiment passe et puis ba tata na biso ba mama biso misa to sala ka makasi ya ba chambre ko bonsa ba chambre ko kumema ba colis ko kumba ba chauffeur donc misa ne bonga il faut mela ke loko moko boye pour epesa ka o makasi mais biso awa to négliger makambo wana alors ngai na yeli bino lelo recette na biso ya tangawis. Tangawis o bozo mona eza na biloko nyonso na kati. Ba nzete nyonso ba mélanger yango na kati. Sikoyo nazo sala ngo elongo na bino. Po ezo teka esika sala ki to mona kite o basi ba mixer tangawis ba che tout na kati. Wana eza secret na nga mwana bete na bino ezate. Yango wana na lobaki te lokola na bandeko na nga na découvrir eloko bien na ko pimela famille na nga te mana ninga bandeko na nga mingi ba love na nga ba lovalingo na ngai ba ndeko na nga ba congolais faut ko banda na la charité bien ordonnée commence par soi-même donc na bandina on ba lovelingo na nga ba congolais et puis bikolo musu oya siba. Sikoyo tozana to bombaki déjà mai na biso awa tozo tia déjà na tangawis na biso na nzungu akomo to bombaki déjà mai na biso awa tozo tia na tangawis Tama usho bozomona esunga bato ebele bandeko nanga ndenga osala te esunga bato ebele oyo bazalaki vraiment ki azokoka lisusu te oyo bazalaki ke vraiment azokoka lisusu te mais ntango asali tangawis oyo en tout cas amoni yango lokola miracle donc yango wana
tozosala na tangawizi na biso. Omona mpona boyi o biloko yango tozomela esika basala bango tomona bakutu te. Lorsque nalingi omona ndenge biloko yango ezali. Sikoyo tozotourne nano tangawizi na biso. Tozotourne yango. Oui, ba maman, nde nayebisaki bino naboyaki kozwa bino temps nyonso oyo nazalaki kosala travail mpona kolongola basalite natika jus na biso ya tangawizi. Normalement yango oyo omoni tangawizi na biso nasi natina molangi. Tangawizi oyo eza vraiment kisi moko eza kosunga mpona ba hémorroïde, mpona ba douleur ya mokongo, mpona bato oyo baza na hémorroïde même interne même externe nyonso to etretaka. Donc bato oyo bakomona video na biso bomeka kobenga bozwa tangawizi na biso. Alors oyo eza tangawizi eza simple te, eza tangawizi eza kisi ya bokoko. Donc kisi na biso eza na tangawizi na biso eza na bakisi mosusu oyo to préserver mpona kobakisa. Soko ozwi molangi boye tokotiela yo poussière moko, lutu moko ya cuillère ya café. Totieli yo na poussière moko ya cuillère ya café. Ya deux sortes ya produit na biso. Totieli yo na molangi tokobouge. Topesi yo oke komela tongo pokwa yo moko okoya na ba témoignage. Donc okoya ko ba en tout cas maman spaghetti oyo pesi nga eza miracle. Boya bele bozwa tangawizi na biso pona esunga bino na bokono bwa nzoto. Yango wana soki ngai nakoloba bino bokomona ngai te nakoloba pamba te. Eyali na posa ete bandeko na ngai bazwa guérison babika na bokono na bango. Na bokono wana ekosaka bato nzoto tuku osaba osaba ngoya nakufi awa eyayi mahamu te. Yango wana napesi bino kisi naboyaki kosala na bino service mpo ekozwa bino ntango mpamba nasaleli bino service sika awa eyeli bino produit eyali wana lobenga tokotya nimero na eloko oyo ya mondele wana oyo babengaka eka tokotya nimero wana. Bato nyonso boyi na makambo na bopikiliki ekosimba te yoyaka yosepelisa mpe bamama yango oyo oyo nalobaki te nalobi nayali mpe na basekele mosusu na bombeli bino.